Salut, bonsoir à tous les abonnés de Moussakoli Chako TV. Oh là là, ça fait longtemps, hein, je vous ai manqué. Que le bon Dieu vous bénisse, hein, que le bon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est-à-dire, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu, mais aujourd'hui, on s'est décidé de venir auprès de vous comme d'habitude, vous servir. C'est notre devoir. Moi, votre humble servante, à partir de l'Afrique du Sud, Moussakoli Chako TV en Afrique du Sud. Ezotamo là, Moussakoli Chako TV, à partout comme vous le savez, en Angola, en Afrique, et puis au Canada, partout, Moussakoli Chako TV, azaliwana pona koya ko pesa biso ba nouvelle oyo tolinga kapeto zelaka. Et aujourd'hui, Moussakoli Chako TV et Meme Libino, Irsile Pechanga. Mais avant de kota na profondeur, il y a l'isolo na biso alelo tolinga ki topesa. Bah merci beaucoup na yemoko Moussakoli Chako, le pasteur Michel Chako et sa sublime épouse maman Julie Chako. Vraiment maman, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et toute la grande famille. Voilà, la grande famille de Moussakoli Chako TV. Aujourd'hui, nous, Tomeme Libino, Irsile Pechanga, Black Line. Black Line, force tranquille. Elle ne parle plus beaucoup, hein. Misala karande lobaka. Tomonaki, bisonyo surtout, Ursile na azali, nominé na événement Oyo Ezo Salamana, Côte d'Ivoire, le 27 novembre 2022. Et lelo na minutes Oyo Tozo Lobana Bino, Irsile Pechanga, Azana Kati déjà, ya Côte d'Ivoire. En tout cas, bah, population à Côte d'Ivoire, Bayambi Irsile Pechanga avec honneur, avec joie. Pourquoi? Parce que elle a été nominée, elle a été choisie parmi les acteurs. Cela ne veut pas dire qu'elle est le meilleur que ceux qui ne sont pas choisis, mais Ezanango Kaka Ngolu na ye, voilà. On peut le dire comme ça. Aza choisi parce que c'est sa grâce. Batala ki babi ke non, na lokoto sala, mutu oyo sengeli azala nominé la place oyo, eza Ursile Pechanga. Et puis toza na RDC toza na deux candidates, ezala ki Ursile Pechanga et puis notre artiste de l'X, Aïda Cartepilas. Aïda. Mutayana ndenge na ya bima sam pepe abima ndeke. Voilà, bangomi bale basali Khartoum o balobango, yeah, Khartoum eza kaka honneur ya mboka na biso. Mais ce qui me fait mal la grande famille de Moussakoli Chako TV eza koyoka batu msusu comment bazo dénigrer ba artiste na biso. Moi je pense que ceux qui le loba a invité Irsile Pechanga na Aïda, c'est parce que ceux qui le loba gagné bako remporter victoire wana na mboka na biso Congo. Honneur et kezala ya biso ba congolais. Bon tala teke non Irsile. Tozo mon appelle lisusu ke Irsile malgré azalaka lisusu te pena na banzonzing. A comment na un peu réservé à la boutique na d'abimo, à salamo marque na Black Line ou biso nyoso tout yebi. Mais il y a des gens où bazalaka toujours jaloux ou jalouse na ndeko na biso Irsile Pechanga bazolo baka ba n'importe quoi ba misusu na yo ki balobi akoloba français nini kuna na Côte d'Ivoire. Congolais, na sala congolais. Nani penza créa congolais tangu bango moko bato Côte d'Ivoire kuna ba benga ba ivoirien. Pour biso surtout peut-être na biso français on dit. Ba ivoirien tangu bango basala ki choice. Na lo bango ta na anglais. Tant que ba sala ki choix na bango ya ko sélectionner Ursile Pechanga. Batala babilo na eta sala. Bayoka qu'est-ce que lo ba ke ce zaki ke bazo pena bato catégorie bato ba français. Azo fignoler français. Tolinga toloba wana bolinga zo mingi bata ya groupe Sinark pour bata groupe Sinark nde ba bimaka pena na lire ya français ozo kapena mutazo ba français boye azo ko fignoler français yoki kota no bimi o indire bimi Mais bango moko ba organisateur ya festival wana batali ba mati ba kichi ba tenimisi ba tenui kisi ba monike non batu na biso o to ko inviter eza Ursile Pechanga na Aïda.
Siko biso ba congolais mutema ngo ya mabe ya nini tozo sela ndeko na biso tant que aza congolaise azo ko représenter drapeau ya mboka na biso Congo. Pona nini congolais mutema mabe na ezo sila te. Tolingaka toyaka kolobela batu na de mauvais sens. So muta osama kamna ya kitoko boye. Toloba te, toya te, toloba te. Na omona batu balobeli yango penza te, babona ya Mosakoli Shako TV. Batu balobeli likambo te, mais ezelo moko ya munene ya kitoko makasi pi ezelo moko o tokiki ko pesela ngo nzambe merci pourquoi parce que biso musala o ya comédie oyo Congo nde banda yango musala comédie oyo penza ti ba Nigérien ba komi bisika baza lelo oyo c'est parce que ba enviaka biso wana pena foto betela yango tolo ba Ivoirien lelo ti basala ba ma famille wana c'est parce que ba monaka ba papa kwedi ba monaka ba mama bo mengo nde bazo ko jouer ba biso be foto sala lelo ko boy ba tuloko ba Irsil Pechanga o ba ini edo ya Congo to mata to kita to se voiler la tête la face ti ba tuloko ba Aïda ba Aïda baza ba actrice moko mona pena ke no atelemi boye alongoli au stress atelemi bo ko défendre ata ye mo nde ba one man show ye moko na scène mais ako sale loko moko au public ningani il faut te mettre la bango maboko il faut leur applaudir po nini to lingika to yaka so to yoki ka ndeli kama mabe pona ba artiste na biso wana ba mama youtubers na ba papa youtuber na ba youtuberes biso nyonso tout sangani to yale to bandi ko loba kaka mabe pona bandeko na biso mais tangu bandeko bazo sala loko kitoko to ninko ya ko lobela ngo te pona nini eloko ezo kam sangana zo comprendre ngo te. C'est pourquoi ngatang na mona ebo na bino Irsil Pechanga aza bayambi bango tellement kitoko na Côte d'Ivoire to yela bino ba image tozo moneza na ndeko na biso Aïda ba da na Côte d'Ivoire bo mona ngona FC bino na yela bino ba image to mona ba omi balona na kata Côte d'Ivoire batu bazo tombola bendele ya mboka na biso Congo. Félicitations nos stars. Aïda, félicitations ma chérie. Irsil Pechanga, félicitations. Black Line, Mobutu Kandengo Momi Benga, 32 ans de pouvoir. Balo na bango. Bamsus bazo ngane mama na bango. Ngane papa na bango. Mais bino bo samsa na bino dans le calme. Tout le monde Aïda tamboli ke braza ke boya balu ke zonki lelo bazana Côte d'Ivoire ensemble ba yamba mina nenge moko ya kitoko tout monde qui peut dernièrement si la bisalo akenda ki asalaki na asalaki pièce na ya nini ya ivoirien mais l'air azalaki kuna ezalaki somo ba azalaki invité akenda ki na groupe na mobimba to mona ki biso moko ezalaki lo kumu ya mboka babiloko abondeza babiloko ya ko miyana ngo penza ko telemisa ngo pena ko pelisela ngo ata ba groupe électrogène ata ko rekei poto lobela mais on tozo lobela ngo te pona nini biloko malamu boye bandeko na biso basala titre ya festival ngo Yakro Festival première festival yango bandeko na biso bazo prester la grande famille de Mosakoli Shako TV. Lelo nalobaki na la biso kaka. Moi analyse ya mukieto pesa vraiment le kum na bandeko na biso ba acteur to ba actrice na biso parce que to yebi ke Irsil akena quelques acteurs azana quelques acteurs kuna parce que ko sala moi comédie kaka ndenge za la poza musala na bango. Tout le monde qui Irsil la sala qui filme na Irsil to Pechanga ou la fille de son père en tout cas film on est cartonaki. Il y a Zakane force tranquille. Aloba mingite. Pechanga aloba mingite. Parmi les acteurs ou les actrices, il y a Mboka na biso Congo. À part Sai. Na Facebook, mutasala 1 million de followers. C'est Irsil Pechanga. Mais il y a Katena abando chama kerela loba ngai. Vous savez la famille de Mosakoli Shako TV, ceux qui mutozo ya kaka ngai keboko koma ngai. Ngai soke leki na minu kokoma ko gratter bru okolie loko bozo kokakolia ngote pourquoi parce que minu komi ngai makasi kibonga eleki. En tout cas la grande famille de Mosakoli Shako TV, je crois que na lobby un peu ébélé mais ceux qui zambala no ya liboso na kokutana na chaîne na biso Mosakoli Shako TV to sengi na yo kaka s'abonner massivement, abonne-toi, liker, commenter, partager surtout. En tout cas ceux qui na lobby mabena kati ya live auto
analyse oyo ndeko bolimbisa ngai, s'abonner, chaîne Nabino Ezawana, le numéro s'affiche là. Écrivez-nous si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques à faire, surtout n'hésitez pas parce que remarque Nabino Ndeza force Nabiso ekosala que to avancer lobby na musala otozo sala. Merci, bye.